landa recette ya Mama Bijou na mkolo ya lelo. Ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or lelo na memele bino recette na nga ya mikate ya tangawisi. Mingi pe bayebi na bango kosala mikate ya tangawisi, meta ba mona Mama Bijou d'or asali yango epesa bango lisusu posa po na bango pe basala. Ba o pe boyebi te Mama Bijou d'or nga la lobaki nga na za aka po na ba 1+. Beaucoup apprendre lelo ndeni basala kamikate ya tangawisi. Nazo pesa d'abord mbote na babone na nga nyoso. Bo continuer ko s'abonner na Bidor TV bozala jamais dessus. Ba nouveau abonné Mama Bijou d'or na zaliawa na beta masolo. Mama Bijou d'or na lambaka. Mama Bijou d'or na taba publicité, Mama Bijou d'or na ba information, Mama Bijou d'or na ba libino émission na nga ya ba amser. Merci na batu nyonso to ba commentaire na chaîne na nga lokola Bijou la Blanche na Congo, lokola Mama Jolie, lokola Mama Vivienne, lokola Sandra Lina na Hollande, lokola Mama na biso Mireille na Hollande. Bo continuer côté ba commentaire parce que Mama Bijou d'or na za besoin ba commentaire na bino pona yeba ki bolanda kanga. Bo tia ba commentaire, na za besoin ba j'aime na bino, na za besoin ya bo partager ba vidéo à Mama Bijou et puis na za besoin bo s'abonner massivement. Ba jara ba émission lokola ya ba amser bokomona yango ebele na kati ya Bidor TV. Mususu ebanda kosala ma enduire, ebanda kosala ma na Congo batindelinga cassette na tie na YouTube. Bokomona ba jara ya ba émission ebele donc mayele baluka kaka muto a créer katika la ka créateur donc ngala zana ngana créer na yebi na ndeni ba créer ka donc na yebi ke bato ba s'abonner na Bidor TV bozala jamais d'ici parce que ba idée eza ebele bozala toujours na Bidor TV siko nazo la kisabino ndeni Mama Bijou d'or akosala mikate na ye ya tangawisi dimanche ko bo manquete émission ya ba amse dimanche eza suka biloko na nazo préparer pona kosala mikate na ya tangawisi yango. OK, kande na uti koloba la bino lelo recette na biso ezali ya mikate ya tangawisi. Eloko ezali important oyo memeli biso na recette oyo lelo ezali tangawisi. Tangawisi ya Mama Bijou yango yo nazwi tangawisi na ngana longoli ba poso bien na sukoli tangawisi. Mama Bijou akati tangawisi na ye yango yo. Mama Bijou akonika tangawisi oyo. Na sala mikate na ngai ya tangawisi na tangawisi, il faut kozala na masangu, donc farine de maïs. Farine de maïs à Mama Bijou yango yo. Il faut kotia yango pe na farine normale o to sala na ka mikate po na ezala caoutchouc. Farine ya Mama Bijou d'or yango yo, to sala na tangawisi na farine normale na farine de maïs. Na kotia sucre na nga, to meka sucre biso nyonso tu, azui mo ndambo sucre na sinatio na verre. Mama Bijou d'or na kotia mungwa na nga, ndambu na lutu, bo mona ndenge Mama Bijou d'or kotia mungwa na ye na lutu. Mama Bijou d'or lokola nazo sala ka mo recette yango muke na kozwa a 250 g maïs na nga, farine de maïs na nga na kozwa 250 g, farine normale na nga pe na kozwa 250 g. Mama Bijou d'or lokola kosala neti 500 g. Na otala nga kaka chasser na nga moko ya levure. Mama Bijou d'or na otia 2 chasser na nga ya sucre vanille. Na otia yango mibale. Na otia yango mibale. Do biloko Mama Bijou d'or lelo akosalela recette na ye yango yo. Nazo sala mikate ya tangawisi. Bon lokola mikate na nga yo kalingama, Mama Bijou d'or il faut ko bomba mafuta yango mafuta huile. Yango mafuta na nga ya huile azo kotia yango na friteuse. Donc mafuta na nga ya huile yango yo Mama Bijou kotia yango na friteuse. C'est ça. Donc biloko na lingi na sala lelo recette ya mikate ya tangawisi yango yo. Bo mona ndenge ni Mama Bijou d'or akomélanger biloko na ye. Na lobi na bino na ozwa 250 so lingo sala 500 g yo kaka menga na ozwa 250 pe na kozwa 250. So kozwi 500 obakisi chasser moko ya levure et comme net 2 chasser mais oyo ezalaka nango obligé te sucre vanille ezalaka ndenge muto lingi comme pe bwena wota na nga paquet nini moko mais nga na préféré na tia 2 chasser na nga ya sucre vanille. Farine de maïs na nga na sina azui 250 g yango yo nazui farine de maïs na nga na tie na bol.
farine normale nazo on peut 250. Vous s'abonnez massivement à la vidéo TV parce que vous allez maman vidéo avec ça pour mettre vous allez jamais de si vous allez découvrir ba émission moderne na modèle donc dimanche chez Matata ba amser invité mes obeta les examens d'état bobenga ba amser mtoso to so luka moi si luka mobali omoni ba amser na émission maman bijou ko hésiter te benga bango bandeko na bino donc c'est ça. Mosala maman bijou do azo sala il faut soutenir avant nazwa mutu asala émission epalanga naza kosolola na ye bato bana malamu o nga naza kozwa donc naza na besoin ya 250 grammes ya farine et bande kokende na ba 300. OK, c'est bon. Natiki 250 grammes ya farine na normal. Maman bijou dans 250 grammes de farine parce que naza besoin de la recette au cas moi muke 250 grammes na yango yo na mélanger farine de maïs na farine normale yango yo na mélanger yango sikoyo maman bijou na kotia sucre vanille nanga nature sucre vanille nanga de chasser natie chasser nanga moko ya levure chasser nanga moko ya levure yango yo natie na kati nazui mungwa nanga ndambu natie ye awa nazui sucre nanga na sopi na ndambu parce que tango na osala pâte na komeka lisusu soki ekoki te nakobakisa sucre na mélanger biloko nyonso tout boye sikoyo eloko etikali na sala na nika tangawisi nanga et puis bomona ndenge ni mama bijou sopela tangawisi na ye likolo ya pâte oyo ya ba farine nanga oyo na sina sali natiki farine nanga à côté sikoyo nalingi na nika tangawisi nanga so tangawisi nanga esili. Après dans la sabine ndenge nini mama bijou a ko mélanger yango kande mama bijou na lobaki ki nazo nika tangawisi nanga ngayo na niki tangawisi nanga yango enikami tango kotia tangawisi na yo pona pare o enika malamu otie mwa ndambo mai natiaki mwa ndambo mai mukie awa comme ça na niki donc biloko mama bijou do aniki yango yo tangawisi nanga nazui mwa ndambo mai nanga awa mukie mai nangeza na oka awa mai nangeza na oka mukie mai nangeza lotie des amwa moto mai nanga yango yo siko mama bijou do na kozwa tangawisi nanga oyo na ko mélanger yango na mai na mélanger yango na mai na mélanger tangawisi nanga oyo na mai parce que bato misusu basalaka mikate boye azwi asali yango na miliki mais nga nasalaka jamais mikate nanga na miliki nasalaka mikate nanga na mai donc ozwi tangawisi na yo omélanger yango moke na mai tangawisi na ngai natie ye na mai yango yo na mélanger yango kitoko après siko mama bijou nalingi nazwa tangawisi nanga na taye na katikati ya farine mais na kotaye na babiloko oyo te na ko rincer ye atie mama bijou atie tangawisi na ye awa na kati ya mai après mama bijou na bandiko nazwi kiyongela nanga ngayo yo nakomi kosopa fosko otalaka ke pati na yo ezala pe mouye mingi te nazwi kiyongela na ngai natie mai ya tangawisi na ngana mkati ya mikate donc na bakisa mai mosusu te ka mai oyo ya ngwana nde na kosalela pati na ngai ya mikate na otia mai mosusu te mai na ngai yeyo mai ya tangawisi biloko na otia te natie mai na ngai ya tangawisi na kati awa après
Mama Bijou na balona bandi ko balola mwana la tiki ndambo ya réserve awa natala soki pati nanga ekosala ndenge nini. Na baloli pati azaka nani na nini. Abakisi mai kaka ya tangawisi wana na kati ya pati nanga jusqu'à la omona mesure nini onga na olinga pati nanga ezala. Donc c'est ça. Lokwanga lelo na kobwaka nanga mikate nanga na lutu na osala ye azala mwa mai azala mwa mai po faciliter Mama Bijou abwaka ngo na lutu. Pati nanga yango yo na zo bisusu mai mususu parce que na moni ezana nuka makasi. Mai nanga toujours azana tangawisi na kati. Azana tangawisi toujours na kati, mai nanga ya moto. So bakisa mai mususu na kati et puis on lakisa bino pati nanga ndeni ekokoma pour le moment ezana nuka makasi. Zo tia mai nanga ya tangawisi na kati ya pati. Donc, ni farine nanga oyo natie farine ya masangu, natie farine normale, natie sucre, natie levure chassé moko, natie sucre vanille 2 chassés. Mama Bijou dosko na kombo luka natia mai nanga nazotia toujours mai ya tangawisi parce que bikate na biso lelo ezali ya tangawisi. Ngayo nazo luka toujours na tsala pati nanga. Mama Bijou nazo sopa mai ya tangawisi na kati et puis na olakisa bino ndeni pati nanga ekobima. Oui, Mama Bijou na baloli na asi na tie mwa mai nange kozala mai oyo na tie ekokozala kopo oyo mobimba parce que na bande kotia ndambu biloko na ngai ya tangawisi yango etikali parce que na bande ko kamola ye makasi na zaki kana besoin ya jus mai na tangawisi na ngai yango yo tangawisi oyo etikali na koki na ngai pe ko bwaka ete na ko tokisa ye lisusu bien na mai na butu na tokisi ye na zui citron na nga na kati na bwaki na kati et puis Mama Bijou ameli mai na ye ya tangawisi avant na lala. Donc na kozala na besoin na lisusu na butu na kosalela yango. Donc biloko na nga oyo na kobwaka yango te parce que ekoki kosala pe te mutu ameli. Makambo nini ki ya potopoto na biso nini na biso ya tangawisi yango yo il faut kosala yango vraiment très bien que ba mbuma nyonso tout et ezala na mbuma te pati na nga yango yo pona kotika ye ata mwa 30 minutes 1 heure du temps. Donc ekoti levure et matamwa moke et puis Mama Bijou do ya ko sala musala na ye. Donc pati na nga yango bozomona na sali yango mwa mai parce que Mama Bijou na obwaka ngo na lutu. Donc il faut balola ngo très bien. Faut balola ngo très bien za na mbuma te. Nazo fina biloko nyonso to wana. Farine nyonso to ezala. Et finani ata mbuma moko te ezala na pati na nga. Pati ya Mama Bijou yango yo. Pati ya Mama Bijou ya mikate na biso ya tangawisi. Mélanger farine normale mélangée na masangu. Yango yo bon meka ko meki bo salela bana na bandaku mikate ya tangawisi. Mama Bijou asaleli bino mikate ya tangawisi na nga penza eyokani kitoko. Quantité ya farine na yo, quantité ya masangu na yo ozwa pe oyeba pe quantité nini osalela tangawisi po tangawisi na yo eyokana. Nga nazala nga kala 500 g ba farine na nga awa tangawisi na nga ezalaki nango bobo monaki etondaki mwa sani oyo Mama Bijou akati yango na nikango na tiango na mai ya moto. Après nakomi ko rincer yango parce que nazaki kala besoin ya jus wana kampe na kotisi yango na kati awa mabiloko nango wana eza nango ya kobwaka. Donc c'est ça
sucre na ngai yoka inango bien mais tellement za biloko na opesa bana balinga biloko na bango mwa sucre vraiment eyokana. Donc na bakisi na 500 g nanga sucre nanga ezalaki nango awa etondaki nango pe te ezalaki nango kana se awa etondaki vers oyo te. Mungu nanga pe natiaki ndambu bomonaki farine nanga yango yo. Après na ofinika ye na chasser ya aluminium na robomba ye esali ata mwa 30 minutes 1 heure du temps nde mama Bijou aye ko bwaka ye na kosala mikate na ye ya tangawisi. Donc mikate mama Bijou yango yo nazo finika ye pona bomba ye 1 heure du temps bon mama Bijou azonga lisusu awa kosala kosisa mosala na ye. Donc c'est ça. Ici na fini kango bona zongela bino na ya kolakisa bino nde nini nosala mikate na ngai ya journée ya lelo. Donc bo s'abonner massivement na vidéo tu vous allez jamais déçu. Mama Bijou azongela masolo na bino oyoka ki lisolo mo na beta kilobi ya oyo ndeko na biso moi ça fait 5 sur l'Afrique du Sud. Donc vous pesa mama masolo mama Bijou do na zana pona bino. Tout le monde luka hamster zalaka toujours na bido dimanche obanda komona ba hamster. Donc ko hésiter te so sepeli na mutu obengi bozu ba contact bobandi ko solola excès de ko solola okoyeba mutu so aza sérieux ou bien aza sérieuté. Donc c'est ça na silisi nini nanga sikoyo mama Bijou na lingi na finika pati nanga bongo na yo lakisa bino ndenge nini na osala mikate na ngai ya tangawisi. Donc vous allez toujours na Bidor TV. Mama Bijou azo invité bino vous allez toujours na Bidor TV. Ezala muto tala la chaîne ma émission na ngata msono no s'abonner na Bidor TV. Vous allez jamais déçu. Mama Bijou do na za besoin ya ba un plus na bino ya ba soutien na bino. Vous s'abonner massivement na Bidor TV, vous allez jamais déçu. Pati nakangie boye na obomba ye na kotisa ata na four nangeza nango moto te eza ezo sala te pona kaka ezo chaleur avimba parce que na yo sala ye dans une heure eza batumi batuna ngwaso na sisi msawe mama Bijou to obomba ye wapi nga boye na kotisa ye na four avanda na ye calmement pona avimba kitoko. Donc nazongeli bino dans une heure du temps pona lakisa bino nde no sala mikate nanga à suivre. Pati nanga yango oyo bomoni ndenge pati nanga evimbi pati ya mama Bijou evimbi kitoko nazui friteuse nanga na tie mafuta ifo ezwa moto makasi pati nanga yango oyo siko mama Bijou do na lakisa bino ndeni na obwaka mikate nanga na katikati ya friteuse. Mama Bijou do na osala siko mikate nanga tangawisi pati ya mama Bijou yango oyo siko na lingi na lakisa bino ndeni na osala mikate nangai. Donc pati yango yo pati e pimi kitoko. Ok siko na lakisa bino ndeni na dobwaka mikate nanga na meki ko bwaka ye na lutu na moni aza lantro comme okoki ko bwaka ye na lutu comme ko bwaka ye na maboko. Donc ngana moni na lutu ezomema nga malembe trop. Donc maboko na ngeza ya kosuka malamu nazui mikate na akandi to bwaka ba mikate normal naza ko bwaka mikate na ngai. Donc pati na yo il faut mona ke abima lokola ya mama Bijou azala makasi penza ya makasi te azala penza pe pete pe ya pete te. Donc normal kaka ngai autant nazobwaka ye na maboko azana mwa rapidité par rapport na bwaka kaye na lutu nazomona ba forme ezo panzana ezo sala nga modèle na lingi te. Donc nga na lingi mikate na nga abima kaka boule ndenge ka ba mikate normal biso to salaka. Donc na lutu amininga na ba forme mo bo sepeli singate mama Bijou na komo sala mikate na nga na maboko mama ya surtout ebindeli to sala mikate. Donc eloko ezalaki kaka important na lakisa bino ndeni na sala mélange nanga ndenge mama Bijou asali mikate na ye ya asala ndenge mama Bijou asala mikate na ye ya tangawisi yango wana mama Bijou do azosala ngo sikoyo na sala mikate na nga epona lakisa bino ndeni ni mikate na nga ekobima. Donc na sina conseiller bino une fois na lobi soki osali mikate osali gâteau
olingo yeba soki ebeli bameka yango na cure-dent ndenge moko mpe na mikate. Donc mikate na soki ebeli olingo yeba soki mikate na kati ebeli il faut kotuba ye cure-dent na kati otubi ye boye omoni penza ke oui ekangi nango te donc mikate nanga ebeli. Donc c'est ça mama bijou na osala mikate nanga nyonso na bwaki ye ka na maboko comme ça na okangela bino photo ya mikate nanga na simbi ye na maboko yango mikate yango yo mikate ya tangawisi yango yo azokotisa ye na mafuta yango yo comme pour kosala ye na lutu mais lutu ezomemela ngai ezosala baforme mabe ezopanza baforme. Donc na préféré la sala nanga kaka na maboko nanga bien lavé mais ça rabino se bongo sala biloko bosimba na maboko il faut toujours ko sukola maboko nanga sukwami kitoko mama bijou sukola sala mikate nanga ya tangawisi mikata mama bijou yango yo na sili sa ko belisa mikate nanga nyonso comme ça na lakisa bino donc tout monani kala mingi te. OK mikata mama bijou do esili bon monde na fungoli moko likolo pona lakisa bino ndeni eza jaune. Donc mikate nanga ezali farine normale na farine de maïs mama bijou do atie tangawisi na kati jus de tangawisi. Donc mama bijou do na salela bino mikate normal na salela bino mikate batia tangawisi na salela bino mikate ya loso na salela bino mikate ya makemba. Mikate ya makemba comme pour osala mikate ya banane. Donc na mutu nyonso tu oyo rata mikate ya makemba lokala bidor tuve au mona nde basala mikate ya makemba lokala bidor tuve au mona nde basala mikate ya loso. Mama bijou do na lingi bino mingi eloko moko ekoko bimisa ta ba recette combien genre ba mikate nyonso tu ondire na sali. En tout cas bozala toujours branché na bidor tuve bozala jamais dessus mikate o mama bijou asali baliaka ngo na mwamba comme okokoli yango na nguba normal comme pour okokoli yango na pilipili comme okokoli yango na avocat otie mwa koka pembeni. Donc mikate ya mama bijou do eza kitoko makasi na invité bino ba mama nyonso tu bosala mikate oyo bozala jamais dessus comme pour komela na potopoto ngai comme pour komela na potopoto normal comme pour kosala komela na thé ya rouge. Donc vous abonnez massivement na bidor tuvi bozala jamais dessus mama bijou do azopesa babone na etu ba mbote na pesi bino tu ba bisous eska bozali mama bijou do alinga bino mingi boye bisa bato ba continuer ko s'abonner massivement na chaîne na bijou d'or oyo nyonso to amona cassette nanga oyo video nanga oyo pona mbala liboso s'abonner na bidor tuvi ozala jamais dessus parce que dimanche tozala émission moko ya malamu soki yo mama yo papa aussi obala pourquoi pas tala tamso omona omonela ndeko na yo ou omonela camarade na yo amser na kati eza kokipe te émission wana eza pona ba marié eza pe pona ba marié te biso surtout tala kaka émission ba amser parce que ba o bazoleka wana baza bandeko na biso mbote na groupe nanga moko ba mama ya première classe bijou mosalinga bino mingi groupe nanga moko lisusu ya tosolola bien na pesi bino to mbote na pesi lisusu mbote na bandeko na ngai soska bozali ba mosi nyonso na pesi mbote na ba makopi na ngai bijou mosalinga bino mingi na pesi mbote na mutu nyonso tu oya yebi bijou na oya yebi bijou te bo découvrir chaîne oya bidor tuvi bozala jamais d'ici parce que awa to sala presque makamutu bana balambaka mama alambaka na sala makamu presque ebele oyo eza ko sala kaka ba 1+ na ba famille ya bato. Donc na linga bino mingi na lobai bozala toujours parce que bozwa ba recette ko ebanda ko sunga na mabota kala mingi te mama bijou do abombeli bino recette mo ya kitoko pona o ratete zala toujours na bidor TV awa nde masolo nde musala. Donc musala penzezo kende ka ndenge na lingaki. En tout cas à la prochaine bozala jamais dessus mama Gisèle na colonne mama bijou do apeso ba bisous mama leki mado spaghetti ya Lili Bessa, Meje na quadrate. Bye. Ma jolie, ma Maggie.